bonjour. Mambote na bino nyonso balandi nanga na programme ya CMK Cardozo Beauty, esthéticien na bino professionnel. Mambote na bino ebele en tout cas boni bisili susu pona ta ebele oyo toliki na kolakisa émission moko te ou bien oyo tokoki bongo na kolobela lisusu sur beauté na bisoti. Mais nzamba salinga ngolu lelo susu to fanda liboso ya caméra to solo la soit na lakisa bino susu makamuni ni bongo ya sika. Na journée oyo lelo nakanisi kolakisa bino oyo tezali chignon ou bien nwani ya fête. Lolenge nini okoki kosala nwani na o ya fête ou bien lolenge nini okoki kosala chignon na o ya fête ya soirée ou bien ozwaki invitation moko boye quelque part ou bien balingi babimisa na restaurant ou bien na yebite oyo eza na programme na yo mais na programme na nga lelo na kolakisa ndenge nini tokoki kosala chignon lolenge oyo nga lelo na sali pona kokende nango fête mariage etc. Ok, bon moni chignon na nga lelo eza nango simple ekoki kobima compliqué na misu na yo mais na kolakisa na technique ya lopete pona yo pe oyeba bongo koyekola ya mbala sima na mona yo pe mama na nga kitoko na fête to na mariage soki tokutani. Alors pona kobanda yango na kolakisa bino biloko oyo toza nango besoin. Toza na besoin ya gel, on a utilisé gel oya pink, donc déjà mingi ba bien on a na mo fini kuna oya rose, gel oya pink ou bien utiliser gel nyonso oyo ko kozala na oya noir. La linga gel la noir au gel oya pink d'abord 1 ekangaka makasi et puis 2 etiaka salitete. OK? Mais à la sûr, tant que vous avez chignon na yo, kotia huile te na suki na yo, kotia pe pommade te na suki na yo. Ba deux facteurs wana yango esala ke tant ko ya ko poser gel na yo, gel ebima bongo salité. Toza pe bongo na kisanola na biso o tokozana ngo besoin. Et puis toza na mèche na biso. O eza na mutu, na deuxième modèle o déjà na préparé. Na la sabine ngo déjà, na préparant déjà na twist et puis na suki sina suki ya maboko et puis na songe na kangi bongo na élastique ya noir. OK? Et puis toza susu na posa ya ba épingle. Nga CMK Cardozo Beauty na salela ka ba épingle oyo efungwama lokola ciseau. OK? Na lingango parce que na yango okoki ko bouger yango comme tu veux, oko dresser oko poser comme tu veux yango yo bomoni yango na la kisibino. OK? Carton nango yango na ba magasin nyonso ba teka na bango yango. OK? Pona ko banda chignon na biso na ko lakisa bino d'abord ndenge nini tokoki ko banda d'abord na ko fongola o naza nango na mutu po bolanda. OK? OK. Tomoni que mèche nanga eza nango normal. La ligne on a modèle ya twist te mais eza vraiment normal. OK? Ya liboso okoyeba kopolisa suki na yo. Na mwa mai po o utiliser gel mingi te. Yeba bongo ko polisa suki na yo. OK? To polisi yango bien. Bien. Après, aux huiles gel na yo. Quand on va parce que ceux qui ont déjà travaillé na gel. Ote bien. Na suki, o memi bana bien. Oko benda wana kisano la moka ya mukie. OK? OK. To bengi yango bien. Soit ce que pose la brosse. Ya brushing ya mukie soit ta munene, bien sûr okoki pe ko benda yango ndenge kaka oyo moni eza facile pona yo. OK, awa to moni na kaboli 2 naza na suki moko ya rasta ya mwa minene okoki pe soko lingi ko sala ngo munene plus koleka. Awa naza juste na demi paquet
ya mèche. Eza paquet mobimba te. Eza vraiment demi paquet ya mèche. OK? Demi paquet oyo nazwi na bandi kolinga ngo. Bozomona. Nazo linga, nazo vira ngo na 4, ozwi ndambo ya gel. Hein? Otie ozo linga. OK? Ozo kende ozo linga. Ozo linga. Bomone na osala. Ozo linga. Olingi bien. Na moi gel non na loboko. Allez, tozwi ba élastique na biso. Yangoyo. Totia yango na songe po ekanga mabongo malamu. C'est ça. Omoni na bandi mbala moko. Tolingi yango susu mwa moke ekoki nanu te. C'est ça. Tolingi bien. Allez, na bandi sikoyo kokweyisa yango na mutu lokola maki. Bomoni ebandi yango moko directement kopesa forme nango. C'est vraiment simple modèle oyo. Bomoni yango directement na bandeli. Asoko lingi yango bien. Olingi bien, olingi yango. Bozomona quelque part ezopesa mwa ba maki. Plus okolingi yango plus ekopesa o ba maki ne ko permettre yo osala variation ebele ya ba mideli na yo. OK? To bandeli awa. Yango na kwesa yango juste na mutu. Yango et directement apesi déjà eloko oyo ngai naza nango besoin ou bien oyo ngai na lingi. Allez, na dresser juste pour dresser. Na zwi siko ba épingle na ngai yango na bandi ko fixer yango. Sala ke bana ba épingle et chuba yo na mutu te parce que tiaka vraiment mal à l'aise. OK? Oyo ezongi mwa mukesima. Na bandi nano ko poser. Nazo poser pour efungwa te. OK? Na poser. Omoni na poser. Oyo eza modèle ya liboso tozosala na kolakisa bino 2 ou 3 chignons pour na ba fête. Na poser. Na poser. Omoni que chignon nanga ekangami bien. Ça est fort que singa na yo ou bien élastique na yo soki eza noir te eza en couleur s'il vous plaît et ba bongo komona na te. OK? Na poser. OK? Omoni yango ndenge nini. En tout cas, eza modèle moko kosala ngo na 2 ou 3 minutes. Ya liboso otie mai, ya mibale otie gel, ya misato okangi nwani na yo, ya mine olingi mesh ndenge na oti kolakisa, ya misato, ya 5e okweyisi yango na mutu, okomona mbala moko ekobanda kofanda, alozwi ba épingle na yo obandi kokotisa. Alors, tozwi siko rasta na biso, oza na modèle ebele oyo koki ko utiliser na rasta oyo. Bomoni na lekisi yango na mutu. Emana digital benanga yango bien. Na lakisa yango bien, ba variation nango, nazwi juste na lekisi yango na mutu liboso. OK? Yango yo elekiti na sima. Ale na ye ko bomba yango awa na tomboli. Nazwi épingle na fixé. Awa pe na sima nazwi na fixé. Bomoni oyo ngana koki kosala na rasta. Soki omoni ke modèle ya kolekisa ngo na elongi osepeli yango te na fongoli sala keba parce que soti yango épingle. OK? To fongoli yango ba épingle eza mibale moko eza na sima. OK? Na lekisi yango vraiment benea. Nalandi soki ndenge sali ba midèle nango na tie épingle
nalekisi yango na etina liboso nalekisi yango ale nazwi moko oyo nakotisi yango na kati sala effort ke singa na yo ou bien élastique na yo emonana te soki boza na ba question en tout cas CMK Cardozo Beauty aseplaka na ba question aseplaka na ba remarque aseplaka pe na ba idée o nyonso bino bokoyo kosala nango nga pe naza na posa nayekola makambo nga pe nayebi te ok omoni ndenge nasali modèle na biso numéro 1 omoni yango ndenge mpona nga en tout cas namoni ke esimi nango emana digital c'est ça nakolakisa bino kaka na même mèche deuxième modèle ok nafongoli suki na nga lisusu soko lingi okoki kotia banzela ou bien opanzi yango na mopanzi omatisi likolo menga nakosala nwani moko ya simple ndenge na expliquer bino maki mais ya likolo ok nazolinga kaka nazolinga bozomona plus na kolinga ye moko akobanda koformer déjà ba maki na ye nazolinga omoni ke aforme ba maki ok alors nakosala nini nakokweyisa yango ok bomoni nakweyisi yango ok napanzi yango bien na modèle oyo ndenge nga nalingeli bongo ezalela après nazwi ba épingle nabandi kofixe mama likambo eza linga meche na yo bien po ba maki na yo pe esala mabongo bien ok ofixe nyonso na épingle ok omoi ndenge nasali yango c'est vraiment bamidele oyo naolakisa bino simple oyo bongo motu nyonso akoki kosala na ye yango ok après ofandisa bamaki na ngai nazwi susu singa na ngai nabandi kolekisa yango nalekisi yango na fixe oyo etikali yo moto koyeba soki okosala nango nini bomoni ba épingle oyo mosusu eza mikie yango nde eza mpona badetail ya mikie ok natomboli oyo nakotisi na kati nazwi épingle na nga mokie nadindisi e na fixe yango ok bomoni ke ndenge nini nasali yango ok c'est ça nwani ya likolo eloko esika esali neti mwa fleur mwana yango ndenge nini CMK Cardozo Beauty azolakisa bino lolenge nini okoki kokanga nwani na yo soit mpona fête
soit pour un mariage, soit aux invitation à mon azana posa bokendi ata na restaurant. CMK Cardozo Butu azo facilité bino ba maman parce que vous voyez bien que ngar CMK Cardozo Butu na linga bote ba maman nenga maman bozala chic nenga maman bozala propre tango bimi en tout cas oza toujours présentable. OK, oui ça modèle la biso ya mibale. OK, modèle la biso ya suka hein et kozala encore un peu extravagant, un peu ébélé, un peu compliqué, mais na yebi que na facilité on a zanango pour na kolakisa bino bokoye bana bino pe kolanda pe bokoye pe bongo ko sala yango. CMK Cardozo Beauty yekola ko sala chignon pe yekola ko kangamani na yo pour na fête, pour na soirée, anniversaire, mariage na yebité. OK, bino moko boloba photo pe bokolanda yango yango yo. Troisième modèle la biso toko sala eza un peu hein bino mo bo comprendre un peu likolo okoko sala ngo soit pour la dot, soit pour la mariage, soit pour la fiancée, ou ekola pe ko sala ka. Mais rien n'empêche ce qu'on a un mariage na yo, rien n'empêche ce qu'on a un anniversaire na yo, au ben sanga CMK Cardozo Beauty pour la bon ko embellir yo na journée na yo, pour na kota moi poudre, moi rouge à lèvres hein, moi souki moi ba épingle, ko sala yo bien, nga pe ko sala nga bien. En tout cas modèle na biso suka hein, elle n'est autre le besoin penser extravagante, to kota bloco moi mingi, to ko l'accès loko ni to ko ba bon ko utiliser. To tikali kaka na mesh na biso oyo, mais to yebi bongo sikoyo kofongola yango penza na mwa keba oje na biso na se epanzana te mais soki epanzani problème ezate tokobakisa na sima caméra toza bongo na emana digital oyo azwilanga ba image toujours na full HD qualité moko ya likolo. En tout cas so boza na posa ya emana digital pour anniversaire, mariage, fête, concert, clip, en tout cas bo hésiter te. OK, wana tofongoli bongo po bosala te abonné ozotalanga kolekisaka r na kotala te parce que c'est gratuit nga na opesa bino gratuit soki pe abonné nga pe eza nango pe gratuit esa eloko te nga pe na kosepela en tout cas abonné please abonné sinon tena kosala te abonné. OK, alors troisième modèle na biso yango totiki kaka mwa songe na biso wana alors awa naza na eloko moko asika bozomitouna eza nini azolakisa biso nini oyo eza chiffon création ya CMK Cardozo Beauty nga moko hein na bona nga ko dépenser na binga pe na créer pe loko na nga pona ko gonfler bongo suki eza bongo filet hein ba filet bolingi filet na o bien et na kati o remplir yango na mèche mais mèche yango il faut olinga obebisa yango hein panza mèche panza baby sango aller après au kotisi yango ana kati. OK, comme ça au sali pe chiffon na yo hein au panza on ngo lingo ko sala ngo rendre comme tu veux menga lokola lelo no kende mo moke mopanzi hein okokoti yango awa pona o gonfler okoko poser yango na kati okokoti yango awa na suka ndenge nyoso yo kolingela ekoyeba bongo ko fanda. OK, alors oya biso tokotia lokola na laksi bino ya likolo na laksi bino ya mopanzi tokenda na mwa petit edingwe kasi. OK, yango oyo na poser yango nazwi épingle nanga na fixer na sima pe kuna na fixer yango bien na mipandi nyonso pona ekweya te et déranger ngai te okokota mèche nyonso lingi ekokoza nango noir de toutes les façons tango ozoposer yango mèche yango ekomonana nango te. Donc yanga na se kuna eza un peu rouge mais eza nango grave te.
Bon monique ça dit déjà moi eloko nango mo boy hein so ko moni sika na gel ezo mona na bien te côté gel na yo hein fandisi yango bien. Alors na yebisa bino ke awa tozana moko ya twist ya munene, tozana demi twist à partir ya katikati tokangi bongo suki moko maboko ya monene yango na lakisi bino yango obotala bien. Alors awa tozana élastique sina lakisa bino na image ya liboso hein ndenge nini natiaka élastique oyo bolanda na ba image mosusu na latisi yango. OK bomoni après nazwi oyo ya munene na bandi kolekisa yango na likolo bomoni ndenge nini esali moi hein moi ba jara nalekisi et chaque fois que bosana te au fixer on se fixer et puis chiffon oyo ekosala ke tant ozo poser mèche na yo ezala penza fixer malamu mingi koleka. OK nalandisi yango susu likolo nasali nini na fixer nazwi épingle na fixé. Alors nazwi sikoyo mesh nanga oyo soko lingi okoki bien sûr kolinga toujours ndenge nalakisaki bino soko lingi okoki pe susu kobakisa mwa twist oyo. OK mais nga pona sala eloko moko boye ya mwa elengi susu namoni neti nakende nango na sensi ya kolinga po esala pe mwa eloko mibale en même temps. OK nazo continuer toujours kolinga nazo continuer toujours kolinga nazo continuer toujours kolinga nalingi nasali nini na fixer. J'espère que vous avez bien ndenge nazali bongo kolakisa bino ba midele oyo. Bomoni ndenge nazobalusa bomoni ndenge nazolinga bino pe bolinga kaka lolenge moko. En tout cas n'hésitez pas na ba question ce que loko moko comprendre te numéro de téléphone nanga eza wana email nanga eza wana bokoki bien sûr toujours ko contacter nga pona koyeba de plus pona koyeba de plus ko contacter nga. OK na bandi ko bon sango mwa mke malamu koleka. S'occuper au monique au sali modèle na yo et simbi soko kangelinga mwa photo otindelinga ata na adresse ya Mbus na Facebook ba modèle nyonso ya kitoko kitoko bomona ngona site nanga Facebook Mbus bana komia ngo wana eza bolanda botindela nganga pe na ko sepela oyo awe matimo moke bien sûr que tout ici fixer. OK après auto juillet zongi na ye kenaye awa sikoyo moko obandi sikoyo o diriger yango ndenge yo lingi mpe e babongo kozalela.
penza olingi modèle na yo evimba boye sans que o utiliser mèche ebele eza facile ya kosala chiffon oyo nga na oti kolakisa bino oplace ba épingle ofini yango omoni nwani na nga ndenge esali. Bien sûr soko olingi mpe mwa suki na yo oyo etikala nango ekogene nango oyo na eloko te esali mpe mwa création na yo mo boye esali mpe mwa eloko na yo boye. Soko olingi te obakisi yango susu na liboso oye ale osali nini obombi yango tomoni obombi yango esali eloko moko boye ya propre. Mais soko olingi mpe okosala de ligne na yo, ligne moko ya suki ya maboko ya monene, ligne moko ya suki ya maboko ya mokie. Namoni neti ya mokie deux lignes ekosala bien. Omoi nde nasali yango nabimi mpenza nazongi chez biso todokaka bamindele te mais biso mo mpe toza na bacréativité na biso oyo bongo tokoki mpe kosala. Bomoni modèle na biso ya kafu ya elengi na CMK Cardozo Beauty, esthéticienne na bino, coiffeuse na bino international oyo nomulongo webika nasukisa bino moka bosukisa abanga ne komata avion te pona aya ko célébrer oyo tezali bongo mariage na bino soki eza wapi en tout cas nayebi te beloko monga nayebi okoki toujours ko contacter nga comme ça oyo nga nasali epa na nga mpe kosala epa na yo. CMK Cardozo Beauty yekola kobongisa suki na yo na chignon ou bien na lingala ndenge tolobaka na nwani. En tout cas yango eza nango pete écoutez nango pe longo te soki po monike ya yo esimbi. En tout cas kangelanga photo bwakelanga na Facebook na page na nga ya Mbus EMBHS Mbus. Numéro na nga téléphone yango yo, email nanga yangoyo. Soko za na ba question ko hésiter te na beti sou sete na mabumwe kwe na baki ke na lingaka na nga yango te yo omoni koza na bumwe bele. CMK Cardozo Beauty aza toujours na solution na beauté na biso. En tout cas bo hésiter te kosala commande na bino ya Gain Solution oyo pe eza na ba chaîne nanga mususu na YouTube bo mona ke titre mabumwe kwe na boye nanga on eza solution pour na biso ba maman pour na bino ba tata oyo mwa libumwa bière ezo pusana. En tout cas CMK Cardozo Beauty pour na lelo. En tout cas la kisi bino eloko musu nga moko na sepeli nango na luli yango ube ndenge balobanga na krake yango bolanda yangoyo bomoni ndenge esali.